te bande ko baladi on a émis que Bopé Sarabiso toujours confiance et la fidélité ya kolanda magazine abino par excellence Mbonda Ekolo Oyo. À chaque instant tout ça ba effort ya koluka ko memela bino ba actualité ba information au vraiment est lié par rapport à social topé par rapport à bomo ya biso bande ko ba congolais. Le tant que ça ba likambo ya République démocratique du Congo, il ne faut pas tout ça kaka allusion ya ville province ya Kinshasa. Non. Tant que le Congo en général, il faut aussi tout ça dans 26 provinces. 26 provinces, voilà, y compris la ville-province de Kinshasa. Développement, autre chose, le développement au Congo, et Sénégal est banda à la base. À la base, cela veut dire c'est quoi? Le conseil communal, autre chose, comme on a voté, le député, le chef de l'État, le 20, n'est-ce que Kabango va vraiment la position à Malamouté. Or, bango ne basali vraiment à la base pour permettre que les communes habituées de développement. Tout ça vraiment la monnaie capitale Cameroun le ko yamba ki bango au s'imprégner que dans dossier voilà. Le cas de manière que bande quoi la base ba solution mo bien pour permettre que base aussi satisfait en rapport à au basali ko luka. Congo ya ngai Congo ya ye nani akoloba ke Congo ezali ya ye moko. Masolo lelo o to beta wala d'abord ezaki ma briefing mukela sengaki pour là-bas. Conseil communal, tu vas reconnaître bango, bazali aussi ba to votaki bango to nomaki bango te, il faut pas bénéficier aussi ndenge moka ka ba député bazali ko bénéficier. Le toto balika ma Congo, il faut trouver baké, et ça mutu boza baké da bota Congo azalité. Depuis au banda ko za pouvoir la table ya président Mobutu le maréchal, qui no lelo oza la carte ya pouvoir. Mais il faut otala nini aussi au sali la carte ya Congo oyo ke lobi so azalité, Congo abeta tolo que voilà. Tout le monde a un tête à Sarah Moussala. Tout le monde a allé au Bandeko Équateur, va voter Papa Jonas Moukamba comme sénateur. Va rappeler bien fait au Asala Katanga Kouni la carte Équateur. Mais yo la province de Yomo comment on reconnaître la yoté. De qu'on a yoka sonni. Hier c'est pas toi que la province à Kwango. Tout zonga les sous-province à Kwango parce que leader na yango. O abiki le atemi asangisa bana ya Kwango. Aluka ba bazala misolo ba bazala ba positionnement ya malamu na kati ba gouvernement to ba bazala positionnement ya malamu na niveau ba économie baluka ko s'imprégner pour le développement ya province ya Kwango eza bongo mwana mboka Watangumba asa décidé ya ko sangisa ba Congolais c'est ba Congolais pour le développement ya Kwango eza ba beta ngala condamné dans l'yoté de Rotalangaï. Attends, le commis député, le commis sénateur, le commis qui peut gouverneur, le commis qui peut nani, pourquoi on a mis sur le belé, dans l'économie de Salakawana, on a condamné l'auté. Parce que Moutoutou a le devoir, il y a quand même un apport naïe. Ouattangou m'a mis apport naïe, c'est normal. Mais il y a un niveau 11 à l'IP. Attendre le lobo qu'on a eu, à vrai dire, il y a qu'à rejoindre Boluka développement ensemble, les lobo de la province de Kwango. Oh, le chèque. La province de la République démocratique du Congo. En général, Grabandoudou a les chèques zéro. Nous avons des Grabandoudou et Bimisa Balida Yandenge Nandenge. Bon, Sangani. Balida politique Yandenge Nandenge. Balida la président Mobutu. Ou la tango ya Laurent Désiré Kabila, ou la tango ya Joseph Kabila, ou la tango Félix Tshisekedi, bandu de za leader politique ya makasi ya ndenge na ndenge pe ba économiste ya makasi. Batama yele bolungi français likambo. Na ba basi na mibali bolungi ba français likambo mais côté développement, vous avez les chèques. Ba les chèques la bien que vous avez les chèques ba de bossa que l'hôtel. Ba mbongo la bien de ba mbongo ba sentiment. Otonga ba hôtel, ba flat, ba voyage partout. Mais la carte de développement, la bande de nous. Vous avez les chèques. Quel va Kasongolunda? Quel va Féchi? On va regretter. Pour vous encourager il faut que l'implication chef de l'État est contre pour barrage de Kakobo est comme opérationnel. Mais nous avons un premier ministre Adolphe Mouzitu, le fait Antoine Gizenga. Mais là, on va vous les alités. Pourquoi idiot fort? On va miner Kumboka. Elle est 0-0. Boulou n'en parlons pas. Mais moi, je vais Watangumba attendre la main. De manière que les leaders politiques vont rejoindre Boluka, Sala, pour nous en particulier, province de Congo, Ekene, Liboso. Moi, je suis Watangumba, leader d'opinion politique, puis les leaders d'opinion au niveau de sport, tout ça. Bonne santé. Oui, merci encore une fois.
patron ya magazine Mbunda Ekolo Alain Dewa. Merci na opportunité les sous to betaki porte oyambi biso les sous vraiment na komisi pe nzambe wazo batela vraiment nga na kosenga na bato bamlinga kotala bato lelo soki batemi su makasi na cadre ya kosunga Mbunda Ekolo na mama mususu etali baluka de Alain Dewa ekozala bien pour biso tolekaka tolobela mambo etali ba difficulté eza na ba province na biso oui lelo na ye tozana réunion munene c'est dimanche banani biso province ya Kwango donc province ya Kwango tozala kabaya kabiso nyonso tozawana balonzo bazali donc biso nyonso tu tozali na kati wana na province ya Kwango mwana Kwango tozebele basuku bali bambala pe donc te bambala bango bazaka na Kwilu voilà. Donc balonzo bayaka basuku vraiment tozebele bapindi bapelende toza de pelende no na sud sikanga nazali fumba pelende donc chef numéro 1 ya bapelende nde o abotingai papa nde oyo kaka bapesaka wate donc naza pouvoir donc pouvoir wate za pouvoir o bapesaka donc papa na bino ko chef coutumier mwana ko bota mikolo wana akomi chef coutumier nde babengi ya mpe bapesaka ekombo wate onde naza bozwa kanga donc lokola pe ba ndeko langa ya député oyo nani Bialusuka Wata tuna ye awe bisoka bongo donc tango zoka Bialusuka Wata donc ça veut dire mwana pfumu donc mwana chef coutumier donc mon pantangolelo soki na ye ko benga ba Congolais noso na ba Congolaise ce dimanche na quartier 3 to bengi si bango na quartier 3 na Masina to bengi si bango baya ebele na avenue Kiala numéro 4 avenue Kiala numéro 4 pe beno bapa ngo meno lulangwa comme que réunion de best bien nanga c'est dimanche le 18 magazine oyo ekozala wana à part bango ba chaîne mususu ekozala wana mene ye ko mbongo zamena ben OK bon union fait la force maintenant ça dit par Yemen ndi walende wa na bundai kana makasi nazali naza ko bunda na YouTube je crois olanda ka pe page na ngai zene émission mususu na tourna ka pembeni pona kaka koloba soki toye awate po moni télévision za mbongo exactement télévision za mbongo soki toye awate tozo sensibiliser ngai na telemaki nde na ebisaki yo moko yebi na lembakate soki na banaye ko leka lisusu awate na contacti mingi na batu na contacti vraiment na ko compter lisu bongo te na zo compter siringai na nzambe nzambe c'est pas pour rien nzambe aboti asalanga ko angolais province na biso za na souffrance makasi contre état islamaka na nzela ya honorable papa Mboli tango akendeki vacances parlementaires akekuna je crois olandaki ye na bande kuno ya ba chaîne mususu alekaki tozo senga ye pour na minito azape na mboka te azali banda ya Congo s'occuper à zongi vraiment ameka ko pesa biso opportunité Mbunda Ekolo ezala wana asala déclaration moko na lingala na niveau ko sakana te pe na kiyaka ndeko na ngana ko biso province la biso na problème grave honorable Mapamboli atamboli ke alobi ebele ke plus loin alobi ke non na minito la monata le kobo ya ina noté na c'est pour ça convaincu la honorable no ba Fiston Buka honorable Mapamboli na vraiment Alain Dewa Mbunda Ekolo la très jamais ko za convaincu la bango parce que tu dis trop pour la bango awa mais tu sais comment la action mon côté dans ça clair que soit disant honorable Mapamboli de Fiston Buka ba mener sur le terrain na ba vacances parlementaires na monite quand les autres la totalement ozana raison mais na ba honorable député na ba honorable sénateur ngana za considération na bango na fungola ki maboko na za ko beta porte ko za ezala gouverneur Willy Bituisila gouverneur Willy Bituisila o azolanda biso ndenge azana bureau na ye na ba dircap na ye ba tout ba ministère provincial na biso o ya Kwango donc tous en souci ya province na biso Kwango musi de tom musi développement de tom ben no ba politicien lo feti lo ombadi ben lo enanga ko Sénat ben lo enanga ko ministère ben lo enanga ko parlement ben lo enanga ya décision
o biso to sala et ça soutien accompagnement maintenant tele menengi musi ici ya soutien de men ku province ya betu betu ku tellement conscience de Congolais na Congolaises de sala comme ça to tunga province ya betu alors yango wana c'est la toute première fois to bengi ta réunion ya kati ya province na biso ya Kwango na bengi ba Congolais na ba Congolaises c'est dimanche na quartier 3 na avenue Kiala quartier 3 Matina na avenue Kiala numéro 4 donc à partir à 10h to bandi ko koma wana plus tard bon te biso to pourquoi pas chacun après il peut permettre à Badeko qui non to biso ba yaka to ça na partout dans toutes les communes ba mususu ba ko uta ba mama luku ba mususu ba ko uta Kimbante ko to pemeni awa le bas se sacrifier quand même jour wala ta oui en tout cas qu'aucune église était jour moko c'est un problème c'est ba ko prier non ananda ko afato ya wa émission to wuti l'église non na chambre na yo aller dewa ngai tangu na la mukina kumisi nzambe afana ya awa batela ngai na koma pe na sala émission estricto émission na solo bela mambo ya province tala combien de personnes to zana kati province province Kwango eza province moko lelo oyo eza parmi ba province oyo eza ba leader politique to ba leader ya makasi bazali province Kwango bozwi ba notable pe makasi bazali oui mais tangu yo omindimi obiki ozo atango le canal la média pour osaka ba sensibilisation ko luka Kwango bazala uni bazala bomoko banani babata misima na yo bato babata misima na ngati bato babata misima na ngana no yango moko province souci ya province toza na développement te souci ya province na lobi na ke plus loin nga ça fait longtemps na zobunda na kende na zala ba moyen so na zaki na moyen le tina na jeep ba marque honorable ko le ba moyen te mais au travail sensibilisation l'organisation marque na lingi na répondre au premier mutuna bato babata misima na ngai bande ko na nga ba Congolais pe yango moko province te soutien zanti soki soutien zalaki mbele lelo ona na bengisi Renon na bengisi Renon wana mufansango eza pona ko soutenir honorable Mapambolité eza ko soutenir Fiso Bukate eza ko soutenir honorable Mambula Outé eza ko soutenir Willy Bitwisila te eza ko soutenir province mais Renon tozo salango na résidence ya honorable Mapamboli pourquoi ngana za en face wana yango eza wana pesa pemeni ya boulevard pour faciliter oui APC sika ya madame tolobaka trobe papa mboso ko vetu sika pour oui na kemba ndengo tangeli papa mboso zolanda biso na ebike mbone ko lekendaka ti papa mboso avec beaucoup de respect biso to kopesa yo oza leader na Kwango moni bano baye ba mapamboli baye ba Fiso Buka abimi na parti na yo ba honorable Mambula ou to senga ti ba image na yo tala mamuso to mona okomona bato ebele eloko ebomaka ba province na biso eza nini omona bato ebele baye babata misima ya honorable sima honorable bavandi bateki mboka na kati bande konanga bolimbisa ngala tala ngana Kwangole na ko apasi bato babata misima na bango omona mutu bato akopesa bango confiance bozo eloko bosala pona intérêt mais bazona te na sengi ba image ya honorable Mambula ou l'un des messieurs a publié un groupe il y a moins d'un il est là au 3e jour tina ye émission oyebi ya apesa nga ba image wana te dole kitayango ngai na sengi yango na toluka numéro ya honorable mais bato bazokoma bazotia baza baproche na ye bazobomba ye kuna na mboka pourquoi tala mentalité baza nango ya kobatama bana boko wangu kima iluka mbili mena lutala ma comportement ma mona groupe dini tuena ndeku lembe pange tuna ta publier bima bien honorable Mambulao tunlombele ba image musa tolutise ha busidi côté ridi na luena diao ye confundi ya mozo ngita kwangu na sima et ça l'important c'est ndeko yo peut ça fait ba numéro na peut-être bango bazolanda ka yo pe ba ko benga on peut directement à travers oui mupanzisa nguna ko yebisa yo ndeko alendewa Mapamboli akei na tourner na ye ba image ekoya pona problème moi na nga seka ngona ordinateur na ye nde esalinga mwa nini moko boye il fallait courant esalaki mwa mayu ya mikolo quartier na biso yo yebi non pas moi pour ça likaba Kwango ba ko tuté na lobi ko se kufa kala koyo na na se kufa kala na ngina biso eloko moko tango atamboli a interpeller l'état congolais yebi biso na Angola ko banda Kwango ti fesh po outa na Angola bato ba yebi naji
bakati kana na bi ba place mususu mabango mama ya kwangu wala okati kwangu na makolo okay okati oye sécurité zate ba policier bazate soki lelo biso na ngolé yindi ba ko récupérer Kinshasa yango no kwangu yango ba ko récupérer biso rapidement yango nga pe na ko yango pe na yeko senga yango moni etini ngai na bengisa réunion na benga bandeko na ngai to telema to tombola so mongongo pe to sala mukanda ya demande au mokonzi mboka yamba biso to lela to déclarer loko pour honorable député azali na famille politique o ils ont déjà na pouvoir honorable Mapamboli aleli alobi akei na ba frontière ozomona ba soda ngolé na ngambo na bango et pas na biso basate ba vraiment c'est tali il y a pas vraiment moyen ba côté province de quoi tout ça pour c'est o ezana pour et pour ces ana politicien so comme on ba policier moko mais otali na Angola si ko soki ba lelo ke e indi biso na Angola mais na comprendre te na zak ko la musana gouvernement gouvernement central o ya biso ya Congo botala likambo oyo très rapide ko banda fesi ti kasongolunda yebaneti okena kayemba il faut que ça maezate na makolo maezate kaka barrière nde batie muti nzete boy bango bazakuna keno ta bakongole ko to ya ko sakana te siko minéraux oza wana o kaka to albosse pesaka flamme wana kayemba wana mabanga moko eza wana esalaka vraiment ke moko boye mukolo mususu epesa biso désordre na Angola ka personne keno tala combien de policiers baza wana chef de l'état na ministre intérieur botala likambo plus vite possible kasongolunda en général kwangu donc province à kwangu sécurité zate policier moko place mususu policier zate donc basoda Angola bakokatisa boye basali o bango balingi bazite soki déjà to bebani on ne sait jamais to sengi na mokonza mboka biso ba kwangolais dès que tous na réunion na biso c'est dimanche le 18 na adresse on appelle si to ko sala lettre na biso to ko leka ko ya ko informer bino lisusu ba pandisango boko accompagner biso jour wana to soki de ko senga demande et pas ya mokonza mboka ayoka kolela biso bana kwangu aya ba délégation na biso yango na soko senga ba kwangolais na ba obaza ba mettre avocat boza na bakambo ko bata mawana te biso ko bata magate ngala za civilisé na ko senga ndeko na nga kwangolais ozolanda yo boza civilisé ba vie mboso ba vie Anatole Kikwa ba vie kutumisa Kiota bino no so ba yandre Kimbuta il est grand temps na yo ba yandre Kimbuta bo telema to tunga province na biso et réunion na biso eza ce dimanche. Donc à partir de 10h, comme à 12h, tu démarrer réunion au plus tard, 14h, tu as réunion pour na batu mususu, bako bakimboala, bakintuka, pour bakaluka, pour bazonga. Yo mutozo landanga dans l'émission. Nabilo bande ko bozana ka songolunda réunion lelo ezaliao. Na bande ko bazana nga parti bande ko bazola nga parti par là. Bozwa conscience na bino esala. Zwanda kisaneti kana za mutu ya province kwangu. Zwanda kisaneti na za fier. Na musika na ebi madame moko na zo soutenir te. Nebi ete na mona kaika na media. O gouverneur ya Lolaba, madame Fifi Masuka. Fifi Masuka oui. Nazo sepela mwasi nazo mona misala salaka. Nena salaka. Kana za kwangu. Ndenge biso tuzana na Dubai. Ndenge tuzana na Dubai to tia quartier général na sali force moko. O koleksango dès que nazo mata Dubai, o koleksango mona force nga na sali pour la soutenir madame Fifi Masuka. Nebi ete Naza ni numéro na. Mais ta congolaise, on va faire le cas de ça. Donc nayoka ka bien à soutenir ces dames là. Madame gouverneur ya Lolaba Fifi Masuka donc ngai na tepelani makasi na sangisa batu na ba mama na ba papa na Dubai. Toza wana to sala bo memba ki short na biso. To sala ka ba réunion pour na soutenir Fifi Masuka. Oh naza en contact na iti. Wa même chargé à presse na yebite. Na yebite mais tozo soutenir ye et là qui sabatu dès que na sozonga Dubai boy kala mingi te boko mona comment biso tozo soutenir mama wana pona malamu azo sala pourquoi pas na salango na province na nga ya kwangu yango na eko senga eloko mapamboli asalaki nzamba pamboli mais tokosenga na mapamboli atala kana biso tozana émission na biso tozana magazine oyo ezo compagnie biso pe ezo pesa biso tant makasi poto ya koloba awa télévision ezangunga magazine pour eleka na ba chaîne elekaka esenga ba moyen faut biso tozana na mbongo to honorable Fiston Buka il est grand temps biso tozana réunion wana to bengisi presse ba ko accompagner biso wana esenga ba moyen
ngai moko na kokate ngala tema yele na ngai tozotale bino papa mboso kodia pwanga tolobi na media a implication na bino na bande ko de balonga partout bakoya ba transport ba kokama juma mai c'est ça siko ngai na bengisi bango ngai moko na kokate na kokate bosunga biso na nzela bosunga ngate bosunga province ngai na tseba idée na ngai na tseba énergie na ngai na tseba détermination na ngai o ngai na tala ngo awa nzambe mwa ke apa mboli ngai na kenda katina baduma na tala ba émission mususu pona province bolana ngo na ba YouTube mais tokosenga oyo pona réunion eza toke kolobela bino nde bato bozana pouvoir bino tozoko pesa bino et pouvoir tant biso totelemi boy nazoyebisa bino mbala na mbala ba réunion un jour soki bino bosungite peut-être ata maman fifi masuka lobi akosunga ata chef de l'état lobi akosunga ngai après na komi na facilité yako kitaka na province yako sensibiliser bandeko na ngai oyo ke lobi bakopesa bino mukongo il est grand temps premier citoyen de la ville ya Kwango et province à Kwango mais c'est Willy Bitwisi là biso tozana réunion malgré ozakuna yeba ke réunion oyo ekokomela yo émission ozolanda lelo nazo ko informer que tous les Congolais ba représentants na bango lobby dimanche oyo tokokuta na bango na quartier 3 na avenue Kiala numéro 4 quartier 3 Masina donc tokokuta na wana toloba makambo ya province na biso peto tellement eza mbala liboso biso ba Congolais tokuta na ndenge wana avec force force eza wana bene butuka mwana fumu kakabula kumani makuntu ala ko kwenda gouverneur oyebi chef pelende o aboti ngai bino nyonso tu biso zonga semate nazoko apasi province na ngai lelo bato bakomi bafene ya ba sa subilanga te pona nini pona manka nzela biso toza simanda ko awo ndeko na ngana lobaka yango soko ke otali anana bazolia na kasongolunda oya abana na bateka aoli asuti vraiment ngana zoyibisa yo maître Bolai on a fait moté autaki azalaki chef de sécurité avec l'EM à mon akongoute a comment garde rapproché ya honorable Mapamboli akekuna abengi ngai alobi non biloko akolia amoni atali anana bi non ce n'est pas possible mais biloko banana fait comment na ayini avocat yo kam nene e ko yani kaka wa pemeni awo mais ndeko nanga na ebisio eza pasi pona biso yango na sengi na bo honorable député Sylvain Bouka boyeba ke réunion biso tozala ngo oyebi monde ekolo na yana te bango bakozala wana soki ba monike biso fonfe bakota image awa ekosopa bino bakonzi ekosopa bena biso tokoyoka pasi bosunga biso bana kwangu baza mobiliser déjà na nzela ya téléphone pene mission na bango na nzela mbonda ekolo bakoye belé soki bino bozongi sima honorable fiso buka po ngai pe na ko répondre bango ke bino ba leader ya likolo ya politique bo bengi ngai te bo soutenir ngai te excellence Willy Bitwisi là réunion biso tozala ngo to lingi to mon implication na question mo papa na nzela na ngai mo pas tant ma question moko oui réunion tout le mingi réunion na mingi ni bokolobela ni na kati ya réunion wana OK réunion tozolobela liboso tokolobela nanu bokutani na biso ya liboso tokolobela comment tokosala pour voir na biso ekoma epai ya bakonzi ya likolo ya liboso epai chef de l'état donc comment implication na ba boza ba honorable amlo bazali wana totaka ba komba ba mapamboli ba tobuka oza ba gouvernement zo Willy Bitwisi ba travail pour la côté ya gouvernement boza ba Jonathan de Lusuka boza ba André Kimbuta baleka boza ba Christophe Mboso aza kata union sacrée que ngongo mlo komaka kati pa chef de l'état oui na ndenge na bango ekomaka mais ya biso eza na force lisusu kosakana te po biso toza peuple OK tout le peuple mungu comme chef de l'état ni bozo senga pas chef de l'état parce que aussi à travers médias aussi chef de l'état Rolanda peut oui message et loko tozo senga na chef de l'état implication na pour na développement ya province à Kwango et surtout insécurité à sécuriser frontière na biso et leader de tout parce que jamais penser sur ça non ma pamboli asalaki yango na ebisio asalaki yango tozo de la paix moi avec la présidium ya union sacrée c'est ça azaka ya présidium ya union sacrée na manière pas moi bovali pela mboso pe bo biso papa tala bo tabla bozo taona te après réunion na biso nde omoni ba stratégie tozana ngo bon na fungola muke après na kanga après réunion na biso na kati ya réunion na biso nde tozo sala calendrier comment kokutana bango nyonso porte à porte
to tie date to kuta na partie ya réunion na biso wana to kokanga ba caméra to kosala calendrier date nini to kokuta na Papa Mbosso date nini to kokuta na via André Kimbuta ndenge to kokuta na via Anatole Kikwa ndenge to kokuta na honorable Bialusuka Wata excellence ndenge to kokuta na gouverneur Bitusila Willy Bitusila ndenge to kokuta na honorable Mambulau to ndenge to kokuta na bango po à partir de là pour les lotana ne singa leader à makasi boy na zole kana émission munene boy magazine munene boy la na mamonda nse ba image na sengaki ya honorable Mambulau mais ba camoufler yango c'est vraiment aussi que bien comme bolingalité c'est comme bolingalité vous avez dispersé partout tout ça dans intérêt na c'est comme si la radio ça que les problèmes ezanini ba honorable député il faut battre la kanenge nini et ça peut faute na bangote il faut battre la kanenge nini tango comme député bien comme gouverneur ndenge notre gouverneur ali il faut à travailler mingi na ba congolais oyo baza averti bavana mingi na kini OK netinga te ponga na ça mingi na kati mo esprit village là oui village là oui mena le mbadi awo mandero sa kwango mingi esprit village là donc ko ko mi kanga naza moi koteri yango en tant que leader vous avez vraiment ouvert naza mwana yakuna na yebi bizaleli wana yango na telemi honorable député lelo oza député oui c'est trop mupansango honorable député sikazali ayeba yango ke ezala gouverneur ezala député provincial boyeba yango ke ningo za wana batu bavotaki yo bandeko ya bana mama na yote bana noko na yote bana tata mwasi na population ya kwangu evotaki yo tangu déjà obandi ba action moi groupe moko bandi ko kangama na yo makambo ba sala ba abomela yo avenir deuxième mandat ekozalelo passeport biso ata bino yo bloqué suka nango to kokita avant l'élection ya 2028 to kokita biso ko Congolais ndenge to bandi ko kuta na boye ekozala pasi po ba peso susu confiance au deuxième mandat ba comportement bande ko na bino bazo sala en tout cas bo sala attention honorable Mapamboli Fiso Buka honorable Mambulao Willy Bitusila notre gouverneur na ba député provincial boyebi ke mission ezo komela bino mene hoyanga polele yena kupona muntu tozo sala réunion na bandeli susu mupanisango ezala koterité na zana kati ya organisation ya makamoko fondation ya Mapamboli na zakuna te mais ngai tozo espace wana lupango Papa Mbosso na yebité après biso espace aza awate eza na salle de fête espace wana to sala réunion yo biso tuza batu ya Papa Mbosso bato a parti na ye o boza ba congolais donc to bengisi bino nyonso tu mutu na mutu alata polo ya parti na bango ngala zaka na parti te ngala za na parti na ngai kwangu na RDC na bengi na kama papa alata polo parti te ba ya alata ba na ndako pour permettre OK te pona ko éviter bato ba kanisa ke ngala za mutata ngala na tendance te nazana tendance te ba leki no surtout ba yebia tendance pour la partie na ye ya leader na ya ligala tala na après le côté le yo yebi ngana lelo ozawa osolo osala magazine oyo to utana no ozakana na domaine moko to bani ngalo na ba sport mais baraka TV ba desati ba chaîne belé na ba chaîne belé bande ko ngana sport biso to zalaka polele to zalaka ba to fair play ya ngana sengi pardon na sengi ba leader d'opinion Papa Mbosso tala province ya kwangu ngewe na mwana kwangu via André Kimbuta ya na tol kikwa na sengi bino pardon Renodi atwena dia la ou ngol c'est dimanche le 18 implication wabel honorable Sylvain Bouka pardonna Yululombel honorable Benukulu Mambulao pardon Yululombel honorable Mapamboli malgré kukiana wenang weku haeta kuputu wenang honorable malgré au place tout ça la réunion implication na bino financièrement donc soutien de ben diatulombel ba cameraman bana ba kuisa ma chaîne bana ba kuisa il faut quand même image kan ke luta ma chaîne ma télévision il faut to kale mbongo menen il est mais yela ya mayela mon tangi tabana ba kwang mais avantage de ben na ba politicien yena ku ya envie un jour que yende ye postuler mais tout quoi ça dit mais comme qui avantage da ho hata de ben tu de kala bien mais tu pas to kala bien ho kwangu diena ku bien mais tu pas to kala ku bien mais avantage diana betu tutemeni ya benu halu lombo ku benu lutombule ndinga lo lombo kuna kefu mwa hata ya betu population
Moi ni retour to kalaki mi mo se tout ko enda ko toala soutien de ben tout l'ombe financièrement Congolais na Congolais oyo nyonso tout pas monique azana facilité à côté en contact na ngai moko plus vite possible akoko komelanga na WhatsApp obeti kaka otie kaka plus 97 15 89 38 48 et ça numéro international boka moté l'équipe à chiffre otie kaka plus 97 15 89 38 48 wana ozonga na WhatsApp soki oza na facilité ou bien olingo contribuer okoki kobenga ngai na 084 455 12 67 084 455 12 67 donc implication wabenu o banani ba cadre toza pe na fondation moko tokoleka na bango awa nangi omela mama imuke avant la question moko donc il d'abord il fallait bien dire voilà que moi mboka wata je sala ngai passer na ebele na ma esengo comment on a fait tant que congolais a commis qu'on soit responsabilité ya koluka ko telema pona province là ça veut dire que congolais comment comprendre des valeurs ya mboka na yi on a dit congolais yo pe bisiko zali ya baké même la province na yo même la district na yo même le territoire na yo mon déclare va porter pour lui plateau yango on a un vrai leader le kola watangumba yaka tokoyamba et c'est du sobote baké et ça mo pas été encore uta libanda pour akoluka développement République démocratique du Congo c'est ka yonangai le chef de l'état n'est pas un magicien avec un bâton magique qui a commettre pas que Congo se développer jamais et c'est que yonanga te ba ko sa responsabilité donc on va dire que Congo mais avant que tu aies mboka watangumba na boto ke na niveau régie aba c'est les mamoko ya bandeko bazanga bango bazeba kasi na makambo tali vraiment social ya 4 république mo dit ko Congo na kati ya RDC zali bongo botizeka pour moi mloke ki mambangwa zali bongo bandeko ya fondation Jonathan Sangu so zali ko contribuer à 500 fois par jour pour permettre que la fin de l'année on se retrouve que tout na liboto tout ça élément et tout zonga après c'est parti grid maketa ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto nde ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu
Congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo et monani de retour sur ce plateau exceptionnel Yambonda Ekolo magazine d'actualité tout bien vraiment ba vrai leader on a un vrai leader ba leader à Simanda Kouté Yakato Yambayo développement Congo et c'est Congolais surtout un ba cause ba responsabilité le homme même vie pour faire quitter ça pour elata robe ya sikez la kin label et c'est rien na raté baké et ça kamala buteta mvule za kobeta au pour le froid sceptique nayo bon surtout tout la babala et ça kama beta comme eligi aussi plastique gel au bois qui dans désordre et ça kama beta tout bon plastique no bois dans désordre et ça kama beta tout bon soto o ya no pango la au bois na balabala ya l'état et ça kama beta tout ça makambo o ça ko cadrer na ko bongisa environnement na biso et c'est que tu es environnement na biso pesa malamu c'est que yo na to ba responsabilité to ba keza mo pa mo ko ta ko talibala bo Congo azalité bino ba autorité bo za likolo bo ba ko sunga peuple la bino ta le auto zo le développement de ba professeur biso c'est pas ce que bino bo sala ka ba gouvernement bo zi ba chance de ko sala ko zo biso la l'état ko contrôler yango bo utiliser yango abusivement pour ba intérêt la bino moko nous sommes beaucoup même incapables donc il y a mboka na yo boko on a fait le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo nous sommes garant de la nation nous avons ma responsabilité ba tango musuto za lokolo ba fête ya mboka la biso on biso lokola on dit lokola pour prendre exemple et ça exemple là on biso lokola papa Christophe Mbosso le premier maire tour comme dans les fêtes mboka makasi ya mboka tu ko fêter dans le village natal na yo tu es petit goika sanji fête ya tour tu ko fêter dans le village natal na yo to ebisi bami chef Kitundu topé papa la Lambert au Lambert au Malanga tu ko fêter fête dans mboka na yo on a compris ba réellement que si réellement ndé ba sala ka de gouvernement ba continuer pour le développement mboka la ko regretter Grabandoulou et Kwaya et le comment je pense que bah alors faut musique ba l'école va pouvoir ba professeur rebelle ba l'école la ka Grabandoulou ba grand notable ndé na ba gouvernement boyebi asa te ba comme sous-souté mais bah ça là est le comme côté spécial eux comme ça que le Grabandoulou ba tout le monde s'applique oui nous allons aussi parmi les provinces qui ont développé à la carte Congo bazate dans zone dit ma garant ko le qui bazate on a dit que contredire ngai plateau yango on contredire ngai ko funda ngai l'état parce que comme tu dis le comportement oh akreta ki biso to ki mba la parqueté yango contredire parce que le baki moi mboka ala dewa oh le baki était le kuta ta baka la sali au démontrer yango pour plus ça mona même ngai le trop bravo la mission abatu c'est dans le baki la cosa qui na ko s'excuser tout ça besoin de développement Congo développement programme de développement local à 45 territoires et autres c'est balani biso population to yambango la motema moko ba leader obozo komba biso ba décideur bo zango bo matérialiser yango la pesi merci mon mboka wata ngumba o azu initiative ya kosangisa ba Congolais atali couleur politique té atali couleur ya religion té atali couleur ya ba famille té ba biko le biso tout ba Congolais boya to sangana koyoka motema pasi te pour le dire que tu sera peut-être le pango moko zali ya intel la pesi bango sikala non azali aussi Congolais le kola yo ce qui oboli que sikala zali ba bien poser sikala munene allez pesa ye bakoya mais mingi zali bon contribuer et pas moi mboka wata ngumba ba numéro ya pesi bino pour que à réussir mission là pour c'est quoi on dit qu'on gagner vous allez donc gagner longa tia c'est quoi qui gagne peut-être me financer belé ba de route partout bakoya ba ticket moi mai ba mela moi jus donc moi mboka wata faut zo pas tata ko ba Dubaï et le côté Dubaï zo kezaka moi comme mon fils qui habite à Libota na ye ba moi la ko ça ba ka minino azo kanaté mais azu quand même azo ba qualité moi ko luka ke bon sangala pour créer ba idéologie ko permettre que lobby beaucoup d'affaires de mo ko mboka pour créer ba stratégie ko permettre que lobby développer ko ta Congo c'est ça moi mboka wata n'est pas na yo le au Congo la bino tout koti to kei même si ba kasongolunda ba feshi même ba tembo pas de souffrance on a tinaka ba reporter na ngai la mondekolo ba frère na biso moko ya pas de bimsaka
parce que aura chance de bosso bakendaka avec le sénateur Aimé Mangiadi. Na pas vraiment mbote ba merci mais pas sénateur, attaque sénateur l'autre sénateur c'est bien sûr mais maître Aimé Patience Mangiadi. Asa mutu oyo onga na yebi na mona ke atonga marché ya munene na kati ya Kasogolunda. Mais ba omingo tangelinga eloko te. Tango tala pasi za kati ya kwango sala ka ondengeni. Tala nga pasi makasi ezala yepe papa Mangiadi tozana besoin na ye atana nzela bilombo de Mangiadi ali leader incontestable tozana besoin ya présence na ye ce dimanche soki akoya soki pe akoya te contribution na ye tozana besoin nango ezala ya musika ezala ya pemeni tozana besoin na ye na pesa numéro na ye oui nazana besoin na numéro na ye. OK merci ndeko d'abord ayamba bato c'est un avocat aboyako ya mutu akoyamba yo azali mutu azala souci ya kwango koleka ba kwangolais ebele koleka ba leader ebele parce que bilaka masali azali oyo afongola même banzela poko bakasongolunda nzela yaki okufa ya fongola nzela avec ba na moyen na ye nzela poko bamitu kotaka ali oyo atoki marché amuni na kati ya kasongolunda ali pe oyo atoki ba salle de classe amuni na kati ya kasongolunda ba oyo ko tenga ba kombo ba honorable ba pamboli na moni le côté jusque là moi la mettre les bravo qualité dans autres là na moni yango fisobuka na moni le côté na on dit oh là zo ba on a monaki mon vieux Jonathan bien suka wata président ABG en tout cas na moni le ko ba longa osala katia professeur Kwango te pour la mettre le bravo sur les ali okobenga na ko moni yango même manière président Christophe Mbosso na moni le ko ba longa salité il y a un Kimbuta gouverneur de la province qui était pendant 10 ans non la moni le ko ba longa te aussi ko sala katia province ya Kwango sur les ali benga na la kisani songo na ko mettre le bravo. Il s'arrête au Yomoni, bah c'est bakama malamu, et qu'on permette que le Oboluka développement et que tout qui est tolo. Oui, na bango nyon surtout na pesi bango ba bonne chance, ngana yebisi bango ba za la lokola mutu moko pour la province. Souci na bango. Et loko nyon se zakane bandel pe na suka. Donc botala o eleka kite botala siko bo satanda na ngote keno, lelo soki na telema boina yebisa ki yoto alboso na telema ki pourquoi ya ba kwangole balandanga na baka songolunda tango batiaka ba télévision na bango na bamboka voire même la village natal ya mère voire même la village natal nanga na mission Pelende na tina Pelende village tina Mombo na mboko oyo honorable Mapambola botami tango bazotala nga wezala na ba feshi wana balobaka mais un moya ka verti boy alobeli alobela avec club kozala communicateur de ya vita yo moko yebi na kata comité avec club bazo senga ngai biso moko tozata na équipe ya football na province na uti ko telema mikolo etele na telema ki na yambi ba appel moko tina kwandi oh te nous sommes déjà boy l'équipe na zomone le côté na banda ko calculer na sala na ko kita na province OK na ko kita na province organiser na ndenge na ngai na ko sala des équipes oya makas après bango moko bazala ba responsable na est-ce que la député ba lekano ba kabela bango ba balo la mona ki le sénateur Aimé Mangiadi Patience a kabela bango ba balo ba varese mais est-ce que ça vraiment ba bazala ba sala suivi pour le cas ko se ba ballon ou bien mais na ko secondaire ba bana wana ça que l'entraînement alors que bon entraîneur a bien ah ben toujours aider bango chaque jour financièrement de manière que vous allez club ça mettre mais on ça ba noter même minine o ba oui ba Mapamboli ba fiso buka ba yande Kimbuta ba on va ko sunga bana wala pour les équipes minine kata kwango awa ba image ola kisaki na ba émission eleka ki awa ola kisa ndengeni fiso buka pesa ka Varese na pesa problème mais est-ce il est bon financièrement à chaque fois pour l'entraînement voilà par activité sportive voilà continuité wana tozo senga organisation pas na biso ezati ezanante yango tozo bunda ekota ensemble biso nyos yango na sengi bango na sengi nanos premier citoyen ya province wana Willy Bitu ici là bango nyos na honorable na ndeko na biso wuti kotanga papa na mais pas ça mais pas ça Mangiadi ndenge azawana alemba te ça que lelo lokola zate ba bien fait na salaki peuple congolais bazotala c'est un grand homme il est grand temps totel malisusu soki kaka azana envie wana ya kozongela susu ba poste wana na 2028 on est là biso toza wana to se mobiliser net réunion tozo sala dimanche oyo la résidence ya honorable la bonne sera ba polémique ya donc asa muto ko zanga tela kata institution mboka oui mbalasima monsieur Aimé Patience Mangiadi ça va bien que c'est un monsieur à Sengel pour le développement Kwango en tout cas Mokonzi Mboka chef de l'état avec beaucoup de respect notre président oh on a la mona parce que mon école en tout cas se mettre à mondial kutati Aimé Patience Mangiadi
azali mutu o esengeli soso luka pour le développement kwango bo petit chance voilà beaucoup découvrir pe zo se rappelle bande ko bele ba ye pe ba parce que moni na province ya c'est pas besoin de dire comme vous avez dit rebelle mais mitema malamu le to luka c'est ça molingo c'est ça so vous avez même mettre 10 donc peut être province que ok vous avez pas beaucoup parce que bele la kata kwango wana ndiko mitema wala ko sunga ba kwango le congolais exacté bon c'est comme si bon bandaka bolingo comme la soukati c'est ça mais ezaki tant na bango mais na tant oya biso ba wata ndenge na za leader na na pouvoir ya kosa ya côté mais ya kosangisa bato mbongo ezate mais na za na pouvoir ya kosangisa bato mais na kati na bango nyonso ata mibale misatu bakotelema ndenge bazolanda nga wana bakoaccompagner ngai et surtout excellence Aimé Magadi donc on vanda vraiment na ba honorable mapambolo tangeli ngai Sylvain Buka vani vraiment au présenter bango pe carnet cahier de charge na yo que voilà moi watangu malalingi bolingi depuis ba vani pe bien ba yoki ba répondre vraiment que tala tena na yebisa kiyo honorable mapamboli honorable président vice président premier vice président avec les boto benga président section foot tozalaka na ye yoka na présenter qui oui na vita oui na présenter ayebi yango ayebi projet no sona zango pourquoi apesi biso espace wan to sala nani mais le reste soutient comme il faut ezana te asali yango te OK Fisombuka et loko sala biso to sangana nanu boye auti secrétaire ya section vers club na motel fikini na ndinga bimi député to zalaka boy mais ayebi souci na zanango ayebi onga na zanango to solo la na PV to ko bengana to solo mais côté ya soutien vraiment suivi ezana noté na ko zate bon na yebi na noté peut-être ba charge bazala mais et loko o le sali bango bazala ba place bazala ba benga ma député province wana bakote bango na Kinshasa te na koyebisa bango bazala na souci wana dès que to benga naka moko soki ozoyamba so appel te et communauté ya ko refouler ngala ko déranger bino pona mambo province na ko déranger bino te pona opesa na mo les sabana te wana ko solo ngala ndenge na yo wana na ko bulane la souci ya ko luka bo ta province voilà est-ce que na zaka boye monde na ndenge na yo ndenge na dimine boye oyebi na dimine pona nini tango na yo kike honorable mapambo na lobaki ke ba frontière mususu pa na biso policier azati webi ke nazola la bien te ya umo na zongeli awa pa na yo ngai na awa na zongeli na magazine nazo senga bandeko na nga ba kwangole bozo tala ngai bandeko na nga mweni kuluta ha ça demande mbongo OK Paul dimanche ba sala déplacement et zo senga ba moyen na bandel mususu mopandi sango papa mboso pardon ilulombel vieux Koutoumisa Kiota, vieux Anatole Kikwa, honorable gouverneur Willy Bitou ici là, vraiment pardon tout le lombel. Honorable Mamboulaou Benoukoul, ensemble dans notre sénateur, ancien sénateur, où tu là, oui, papa Patience Mangiadi, il est grand temps, ben tout télémené. Voilà monsieur. Ben nous peut le téléma qu'on a loué nanga le soutenir, sans oublier notre vieux responsable numéro 1 il y a fondation Narcisse Bambuta papa Narcisse Bambuta il est grand temps tangu ifo ndenge tolobaki pe na mbonda ekolo awa bakoyamba yo awa tolobela makambo ya fondation ngewe na yaka wena averti benukul réunion tout stade de 3 dans tout salle de quartier 3 kunzoma pamboli deuxième réunion na biso bakongole lungwa tout stade de kunzombuta mbozo to ko stade la réunion soki aboyi ba journaliste bakoya wana bakozo image deuxième réunion de bête kunzo mutambo sudi salamen après troisième réunion kunzo via André Kimuta quatrième réunion tukwenda kunzo via Anatole cinquième réunion tukwenda kunanza Belsuka Wata nzela émission excellence Belsuka Wata ngai na pesa grâce moi na ngata wa uti internat na lobaki akotanga na Belsuka Wata moi na nga azwa ki diplôme kuna très bien bana nga po muninga bara po batanga na libakidanga na mboka batangi nanu bazu formation ya bien nde bayaka awa ba continuer ya lusuka wata émission esili merci vraiment na opportunité opesa kingai ba kwangolé bisika bozali boye bayango ke réunion de adida samedi de dimanche de adi le 18 ya mois otozali dienanga très important comme que mutu konzi mutu sala sacrifice
yena ku réunion de parti muto réunion de mapambolo réunion de mambulaou o réunion ya Willy Bituisila o ya Fiso Bukate réunion de province ngela ndande za la mo internet. Il est grand temps ole elwena congolais po oza congolais soutien de belle financièrement ngai nazana ba idée ya malamu nazana pouvoir ya kosangisa naza muta parti politique te nazala kana parti politique te tim ko na ko parti politique nanga RDC na kwangu na ve club et surtout côté na sala kama mnangai po o monanga mingi na media na ve club lelo na telemi pona souci ya province ngala zalia wa bandeko bazakuna province na biso ezala bien sécurisé hobe tout telemeni chef de l'état akoyoka pe pona ko citer na sengi na mokonza mboka chef de l'état pe gouvernement we kambami na mwasi mama oui mama talaka na biso ba kwangolé premier ministre mama talaka ya kwango ministre ya défense ministre intérieur botalaka ya ba frontière ko banda fetch kaemba ministre ya défense na ministre intérieur botala problème ya province ya kwangu insécurité totale na ba frontière soki Angola balingi bakotela biso ata na 2 minutes bakoti po place mususu to katsaka neti shit Guillaume nengeza na tembo wana mabanga na mabango kati bakokata bakati si combien de mille hommes bakoti mbala moko ba se retrouver na Kinshasa. Ministre ya défense na ministre intérieur n'interpeller bino en tant que moko ya ba congolais pe mwana kwangu. S'il vous plaît, il est grand temps tozo telema to boyi na biso et ya kozala retard pe ministre ya économie biso ba congolais tozo kozela bino maboko ya kofungoma ebele zamba toza nango awa ebele esobe toza nango awa tosala bilanga no osunga biso tosala bilanga toza population ebele toza na makasi ya kosala bilanga bo soutenir biso yango wana ba congolais boyoki avant bango batelema ba soutenir biso moko maître Mangiadi tozozela ye implication na ye tokobenga yo pour lettre oyo kokote pa mokonza mboka bakomarango na ba maître avocat mukanda na biso demande pour mokonza mboka yamba biso peuple congolais. Très bien. Bango ba maître ba yambango à tous les congolais o alinga benga ngai numéro yango na pesi bo benga ngai na privé bo contribuer contribution na bino est très important ko yamba bande ko belé yo pe ozo ya na reno sala comme eza sacrifice yakana nu oye reno wana oya ko yo ko pesa ide na yo ko tika na ka musika te o biso tokobonga mukoloni tokobonga tangu yo opesi sacrifice nenga pe na se sacrifier na tema yele na ngai nde tokosimba na main dans la main mboka ilo na benukulu kuna luenang ba leader d'opinion. Merci pour soutenir eloko. Merci. Voilà. Ça y plaisir bakasa koyamba watangumba leader wa munene na zoluka de manière que ba congolais nyoso ba koma bomoko pour luka développement ya province ya Kongo esalema ezali likamoko autosirape ba ndeko ebele ba province différentes de manière que bo emboîter aussi ba panaye pour permettre que ba province nouvelle se développer. Le oyo toto likamoko ba province c'est que ba que développement ya Congo e ko ba la base. Maintenant avant de chuter on a linga d'abord l'excellent ya ndeko moko ya zo sunga ba to ba bela. So il y a un problème spirituel, physique, en tout cas, qui m'a manqué pour mon moka. Ibrahim Hicham, c'est aussi chef coutumier, en tout cas, à travers beaucoup de l'abisso, à côté de Sabino, solution moko, à propriété d'un élément où il revient juste après c'est plutôt pour tout clôturer émission, l'abisso moko alelo. Mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubola baka mafunda. Lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika panso bozwami ezangaye le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala
et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo bato ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ba nkodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana katia art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, ceux qui ont contacté biso bakoko bakopesa yo solution, ceux qui ozuli baku ya kolanda ngai au contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran et tant au contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit ba plan Matondo Nabino Nandenge Bozu occasion ya kolanda ngai. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission de l'autre Maki Bonamboka Watangu Mazali leader ya Kwango, appelé ya Betty à passer la numéro naé pour la réunion aux alliés prévue mon dimanche la quartier 3 Massina la avenue Kiala numéro 4 à Bengi ba Congolais surtout en tout cas même ba leader ba carte politique c'est que bon région de Mozala tout tout même les interventions ba tout le là ba honorable ma Pamboli honorable Fisson Buka Willy Bitusi la gouverneur na gouvernement na mobima la niveau la province ya Kwango moi mboka j'attends le Sukawata papa Christophe Mbosso là bande ko belo ko la paix le maître Aimé Passes Mangadi en tout cas c'est beaucoup contribuer de loin même le niveau pas si nous je crois Orange Money et que permettre à quoi bande ko la qui toko po ba trouver solution moi que permettre aussi Congo et que les liboso ngala dans la présentation ya édition mo kalelo boy ba réalisation la montage à écrit dans ma tête mais bon comprendre que en tout cas ben mission la mission mingo nous avons sur en direct sur YouTube da format moko professionnel ça veut dire format moko professionnel. Chaque jour, c'est la émission. Donc, bon, en direct, c'est sur YouTube. Tu regardes chaque jour ma chaîne partenaire au Boye Biango. Beaucoup de compétences, confiance. Mais si tu as un problème, Boya, tu as un babino, tu as un avec un partenaire et de juste, tu as prochainement sur Collier sur Azongité. Je vous ai beaucoup plaisir. Bye.